La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Ça là-bas, la femme, c'est pas facile. Et c'est difficile dans la vie à mon tour. Tu dois beaucoup te sacrifier d'abord pour l'enfant. Bonjour la famille, bonjour à tous, bonjour Bandeko Bolanda Biso, Nasir Biso sur les réseaux sociaux, Tozomona, Tope Toyebi, Nini Oyo Ezoleka entre Karine Yamado na Aminata son père. Alors la famille nanti la bino to landa live ya Karine Yamado a kotaki na live na e po na koteka biloko kaka ndenge ezalaka. Akoti live na e azoteka na e biloko après ba mafinga ye il paraît-il Aminata akotaki na faux compte abandi ko finga abandi ko loba alende ya madope abandaki ko loba. Alors likambo ndenge ezokende eyoki malamu te. Likambo ezoki malamu te boyeba na ko stopper likambo oyo avant ekoma mabepo ezokende déjà malamu te bandeko nanga. Rando tozomona ngo ka boye balobi bazongisi Aminata koto a répondre Karine Yamado koto a répondre et kende mabe po en réalité tangu Yamado alobaki na Karine na Aminata te Aminata nde ayeko kotango ayeko loba croyait que Yamado alobi na me Yamado alobaki na ete bomoni sika ba comédien babeba na bomoni sika ba comédien bazwanaka ba problème bomoni sika ba comédien bazwanaka ba problème omona mutu moko boya kezwa vidéo na page na o vidéo moko ya kala vidéo moko oyo loba na oya kala momona ka mutu moko be bata ba page ya ye azu yango atomboli yango akomisi yango liboso ale comme lokola o répondre et comme lokola o lobby et comme lokola o sali soki nini alors eza kitoko en tout cas bo stopper rando o esila bo stopper rando o esila toyebi ke Karine Yamado pe atikaka likambo te toyebi ke ye palingaka te batumbola ye toyebi ke Aminata kuna pe so bajar carbino mo boyebi alors bo stopper rando oyo esila po eozala vraiment kitoko te eozala kitoko te boza mikolo bo se comporter lokwa mikolo Aminata bafingi yo te Yamado pa lobaki na yo te se comporter pe lokola mkolo se comporter lokola mkolo eza nango important te okotaka na ba faux compte pona koya kofinga muto azoteka biloko na ye yo okota na ba faux compte po ofinga muto oteka biloko na ye yaya pona kosala ta boutique yo apamba ta kotia ta mesa na coin ezaka facile te mais muninga sali boutique na ye azobunda na boutique na ye ya mukie azoteka azobunda toyebi biso ya Yamado banda oteka na ndako. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour naba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numero oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo.
anda oteka na ndako me azobunda osala boutique na ye malema azoteka. Alors eza facile te botika koya obebisaka bamémoire ya bato, botika ozelaka ozeli mutu akoti na live après obandi koya kofinga ye akoti na live po ateka biloko na ye, akoti na live te po régler bacompte na bino. So boza posa bacompte na bino ya kofinga na bokoti na bavideo na bino nde bosalaka bavideo ya kofinga na wana, me koya obebisa motema ya mutu, koya obebisa motema ya mutu aza na ye na live na ye azoteka na ye biloko eya kitoko te, eza penza bien te, eza kitoko te. Bandeko na nga na otikela bino tolanda video ya Karine Amado banda na ebandeli ti suka. En tout cas explication na ye mpona bato bafingaka ye mobali moko abima na yo abima na mwana na yo kutu boye ezaka facile te yaya, boti koloba bankambo boyebi te, boti koloba mambo boyebi te po bino bozala wana. So bomoni kaka jeune fille aboti aza na mwana na ye ya jeune fille ale bokomi koya kofinga kutu mobali abima na yo, kutu mobali abima na yo abima na mwana po bomoni mwana aza jeune fille. Bino bokasi bana nyonso basala mobulo po bino bomona bana bacomédien. So bomoni kaka mwana moko azolata na ye bien azo wana bokomi mwana oseka yebi mibali mwana oseka boye eya kitoko te. Bandeko na nga bobimisaka bana na makambo na bino, bobimisaka bana, bimisa mwana po omoni mwana ye Mado aza jeune fille, omoni kaka boye mwana aza jeune fille alokomi mwana okutu seke non. Botika kotiaka makambo bopansaka bozwi yango mpe botia yango na réalité mpona kobebisa mwana réputation ya mwana. Makambo oyo ozopansa ozwi yango otia yango na réalité alekomi kobebisa réputation ya mwana. Eza kitoko te, eza kitoko te bandeko. Makambo na bino bobimisaka bana basi bana réputation mulai liboso na bango. Alors bobimisaka bana na makambo na bino botika kobebisaka ba réputation ya bana, botika kobebisaka ba réputation ya bana. Bana baza ba innocent na makambo na bino, bana baza ba innocent. Boyoka ya Mado ndenge expliquer bino na otikela bino boyoka pena explication na ye abayiba ye bomwana eya na makambo mosusu ase priva akosala ngo te, akosala ngo te. Pourquoi? Parce que mwana na ye aza jeune fille. Ya botuna biso bato bota na bomwana nyonso toyebisa bino, botuna biso bato bota na bomwana msu bomona ngo eza baventure. Botuna biso bato bota na bomwana toyenga mwana nga liboso wana 18 ans. Eza makambo mosusu omona pena ke wi bayibi yo bomwana oboti na ki bomwana nyonso bamakambo mosusu ekomeli yo moyo osala ngo eza te. Wana poso vivre ville kwa ba fille nyonso mais yo mo vivre bongo eza te po otala nini na mwana mo liboso na nga o otala conduite na nga, otala ke na mwana mo liboso na nga o otala ndenge nga naza ko se comporter na mwana mo liboso na nga o azotala comportement na nga pour que lobi kuna ya yebe ba te fo amona ya nga ezala bien. Boti ko finga ka bato oyo batami na faux compte bandi ko finga sima nango ozwa nini muninga pelisi live ne na tongo, muninga oteka biloko ne na tongo pelisi live po ateka biloko na ye me yo yeka na live wana muni sika yo ya ofingele yango wana ke koluka mbongo ma chérie, ke koluka mbongo ezala bien. Boluka mbongo botika yo kota na ba faux compte pona ofingaka baninga eya kitoko te. Soki faux compte wana pene eza ya Aminata en tout cas obeti faux compte muba komaso ya magoda boy. So peneza ya Aminata ya obeti faux ya kitoko te, eza kitoko te. So boza pena bozo luka barando boso na bobimana na ba vrai compte, bobimana na ba vrai compte obimi pa na vrai compte oye pena ko takine muninga na vrai compte bamoni pena ke oyo ke kobata mwana na ba vrai compte kofinga naka eza penza kitoko te. Na otikela bino tolanda nanu ya Mado apesinga mawa na oki pasa apesinga mawa koyoka explication na ye pona bato bofinga ka ye mobali moko abima na yo abima na mwana elo nzo ko influencer bino epa ya mwana na santé kande bomona mwana na za santé bongo ale bokomo kanisa makambo musu boko mpe koya olobango na réseaux sociaux eya kitoko te. Boti ko bebisa réputation mwana bataza mwana mukie ya bino mikolo esi ebeba botika réputation mwana boswa na bino na mwana te. Po bino bokoma omona pona ko chimola libulu pona ko pesa muninga pasi zaka bokota na bana non boswa na bino moko bokota bana na makambo na bino poani tango swana yo moko
se défendre yo moko yo yaka na mwana point est-ce que mwana mutaza un problème to bino mibale nde bwana problème eza pasi. En tout cas, on dit que la bien tolanda carrière Diamado. Merci bandeko bo soutenir biso, bandeko bolanda biso si kana so bozali, merci beaucoup. Nzamba lola pambola bino ndeko nyonso o tsaka vraiment j'aime na yo na vidéo na biso ndeko nyonso s'abonaka, ndeko nyonso sungara biso na ba partage. Nzamba pambola bino. En tout cas, continuez de partager, continuez de vous abonner. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp. Partagez na Messenger, partagez biso vraiment partout. Nzamba lola ako pambola bino. Soki pe zamba liboso tango zo s'abonner ndeko na ko bosana te, activez biso cloche à notification. Na yebisa bino toujours cloche à notification. Yango ndepende sungara prochainement tant to ba analyse na biso olanda biso sika nyonso ozala. Ya bomon to lobaka quand vous abonnez ko bosana te, activez cloche de notification et aux amala moming. Tokutani à la prochaine occasion nanti que la bino to landa penza très bien. Landa Karine Yamado très bien. So oza papa, oza mama, oza moboti. Oyoka pasi onga na okina motema. Oza papa, oza mama, oza moboti. Landa Karine Yamado. Oyoka pasi na okina motema et surtout biso ba otobota avant. Surtout biso ba otobota na bomwana nyonso nga na wanga na te. Na bota mwana nga na bomwana nga lela na 18 ans ça l'examen d'état. Na bota na bomwana nyonso tala sko nga ndengo mona na video wana jeune fille nga za na 18 ans opesa nga agene. Botiko yo kotisa maram na bino bana. Bino boswana bino na bino. Oza makasa oswani sa muninga tokomi ko ya ko kota na mwana. Pona nini okota na mwana. Swana na ndenge na yo. Bunda na koswana na ndenge na yo okota mwana makambu na ndeni. Okota mwana makambu na ndeni. Bunda na koswana na ndenge na yo. Swana na ndenge na yo lakisa ki makasa bo mwasi. Yo kokota wa dofinga mwana pona koluka kopesa muninga pasi. Pota boyebi ke mama nyonso alinga te bafinga mwana e. Tango ko mofinga mwana nga to ke nango mabe. Po mama moko ta accepta bafinga mwana ye mama moko te. Mama moko te. Alors boyebi ke sobo libo ya finga Karine Yamado fo bo tubo kota na mwana. Boyebi ke sobo koti na mwana aoya mabe. Boyebi yango. Botika babuzo bana bosala. Et na tina moko te. Merci beaucoup la famille. Tolanda non ya Karine Yamado. Aimez vidéo et aux amala moumi Tolanda. Ah, ça d'abord la femme, c'est pas facile. Et c'est difficile dans la vie à Moutou. Tu dois beaucoup te sacrifier d'abord pour l'enfant. Ce boy habité, naïm sabino non lelo. Avant to bandote ka, to sola on Ozala mwana nandaku, tu te sacrifies pour l'enfant. Tu te dis que moi na sala ba sentiment nangé ça te nam se protéger pour na mwana. Na se protéger pour l'éducation mwana, c'est pas facile. Ozala makambo funga ba yibanga bo jeunesse, na bota na bo mwana, ta mwana ngane ngaza. Ba yibanga pena bo jeunesse no moninga boy, na sakana te na sala vite. Pour protéger mwana nga. Vous comprenez? Pour protéger mwana nga, na sakana te. Na sala vite na yo kota sous na monde à théâtre on sous makambu, il faut se protéger, il faut mi boba tala c'est pas facile. C'est pas facile et ça penza facilité. Tout na batu baboko ndeko finga balala ko na miso mwana bilo mona ngo blague dans na pandi na makolo mobile mo ya kotinga na miso mwana nga. Ma finga na esa bile denda pezo ka soute. Bo finga ngo trop, boloba ngo trop et ça la nga suelote. Yaya, eza facilité. Olali yo moko nanu na ba penser que tu n'es pas quelqu'un devant toi, ozala mutute, ozola la yo moko ozola muka yo moko mambebele, ozo raisonner na pona vie na yo moko nanu premièrement. Mais au baxi sou muninga no mutu pembeni. Yo mona oza facile. Tuna batu bazana bana baboko la bana ba mo sabatata. Tuna bosu balala pongi alali pongi bien ti ala mukilo binatongo. Ça mobali pembeni. Mais j'ai supporté ça. Pendant 19 ans, c'est pas facile, hein? C'est facilité. J'ai souffert, je fais ça. Eh, sentiment na yo moko, ça non na mongo na yo. Faut que dato que vende quelque part au mais sotalika, moi na sentiment mon obité. Moi na ça bien, ngana continuer chemin. Donc, mara mwana boyaka na ngwana,
oh basala on a mis sur moi na kitoko boso basala na mis sur moi na yalisu bien ngaza mutali boso ya kana la experience ndenge ni na obando sela ngo yalisu mute ya bo changer ba sujet bo beta maso mususu bolo ba maka mususu so ya na live nanga tala bilamba na oteka tapotelenga écran pour te sécuriser live tala bilamba na oteka jour na yo expliquer histoire na TV jour na yo lo ba makam nanga jour na vanda bonne expliquer combien de fois j'ai été torturé moralement au vanda na te oloba témoin moi ça na za makasi je suis très forte même. Alors on continue chemin nanga ba jeune bino ba handa buzoba j'ai pas le temps. Vous comprenez? J'ai pas le temps. Nga na oluka mbongo. O est important et mbongo. Cela na mbongo na vie non sama nyonso na ngo posa. Alors nateka moi biteka teka nanga na oteka oyate o basala ko na miso mwana kitoko boso osanga na miso mwana ya mabete azaka lo ta film porno. Yali sumute bonjour papa. Toza madame papa. Oh, vous êtes en haut, Oyo, reste oyo. 130 au capoli. Yone sama soki yo kosuka la pombe so yo za la pombe. Baloba mama nga na za na otanga na ebiso te pesa nga boy. Vous comprenez? Pour na $100. Bon, ça va ça D'accord. D'accord papa, pas de problème. Vous comprenez? Donc c'est très difficile pour tout na ba femme seule au finga, femme seule. Batika na bana. Tout na ye oyo kele mawa, c'est pas facile yaya. Makambo na okuta na ona vite, koyaka kobeta ngo lisolo te ndiro en fait, on dirait ça une expérience nango. Koyaka kobeta ngo lisolo te. So ça une expérience ya vie à mutute, kobeta ngo lisolo te. Vous comprenez? Sans une expérience à vie à moutouté. Comment est-ce soloté? Parce que yé moko kolo yé, na yebi souffrance, na passe, na choc, na makamunyo sa mabe, o azo yoka. Ba femme celle baka na potote, toza petit na Kinshasa. Ba femme celle baka on na États-Unis, to petit na Kinshasa. Ba femme celle bazaka aboete, toza tina Kinshasa tozali. Ba auto souffra pena bana, ba auto boko la bana biso moko moral et beba, makamyo se kweya o luko surmontango. Donc tant obeta lisolo yo commenter, balala ko ba mibali ya poto. Balala ko esika mona bana. Ko benga ngate po téléphone yango na osela direct. Sala capture ya eloko lingi o poster o tindelinga sur WhatsApp. Mibali ya poto balala ko na bala. Oche mibali. Donc yo yebi vinanga. Yo yebi vinanga. O yebi vinanga. Pour ça artiste être exposé, ça signifie pas que mutakala peut faire la transparenté. Et là ils sont exposé, ils sont longinanga. Et là ils sont exposé, ils sont musala nanga na salaka. Et là ils sont exposé, ils sont ngate. Et là musala ça un personnage. Soyez na nenga kinga on comprend que on mutu mususu. Tu comprends? Soyez na nenga kinga. Na nenga kingo na tuna batu bazala nanga na vie normale. Tuna bango asaka ndeni ba oyebiso. Bolo baka ba bêtise te poto na internet oyebi mutu te, omoni mutu oteka pona bêtise na sentiment ya commentaire, oye o commenter oye o commenter pona na se respectaka na makasi. Nga pena respect mboka nanga. Mais so yo tira musapi, o comprendre que o nyama. Nga pena za bongo. Batu batala nga ba yebi ke ase respectaka. Ata batu baloba ate, omona batu otala. Moi nga liboso la banda kansonye na zaka emete. Liboso la banda kansanga batu balinganga te, batu bafinga nga, batu sala aboy. Mais je n'ai pas de problème, j'ai compris que à 2 personnes, au monde na 2 millions de personnes. Mais sur la carte, il y a 2 personnes qui ont des avantages pour nous. Donc, on a pour ça 100 000 personnes. 2 personnes me suffit. Vous comprenez? Donc, si vous avez mis sur moi, et elle est sous-moutée pour aller kola. Tant que vous n'avez pas de kende, vous n'avez pas de kende. Et ça, bon. Vous avez choqué, bala la mis sur moi, et soyo te. Ça bien. Vous avez sous-moutée, et ma bête. Yo mon bête poani. O mon ma bête poani.
Au moins on m'a bé pourquoi moi na yote moi na ngamoko yo moi on m'a bé pourquoi tena landa bango te faut expliquer batu ba comprendre faut expliquer batu ba comprendre naza mama mo m'a bé moi na nga asa yé moko mais façon na boko de la ni na bota bango 10 o comprendre fa naza pena mama mo bose o na vandi na yo mwana non ataza impoli pa na yoka te pa na nga oyoka ndena za boy mwana non pena mal à la tête pa na yoka te mais si on a récupéré mwana oyoka pona rapena maman mo mal à la tête muté sala mala muté éducation ba blague ba blague donc ce to kuta na internet bo to yebani te oyebinga te na yebi yote ko ya ko sa commentaire à bêtise te en passant au teka. Tapoter l'écran. Bébé, tapoter l'écran, tapoter. Tapoter l'écran, kuna bébé, tapoter l'écran. Pasteur, non, teka, pasteur. Papa, non, teka, pardon, tout sur la cima. Pasteur, non, azobé. Pasteur, non, teka, pardon, téléphone, moi, écoute, tu as un mort, non, ça va tenir la téléphone. C'est ça, adresse. Adresse, tout ça, sur Kitambo Vélodrome. Avenue Bandundu, na Simecode Saint-Georges, référence immeuble Zakari. Maison na biso komba nango CM Fashion Mode. Yakana okuta ba pépite ezali. Restez branchés, connectés. Biso to la sakata bilamba. Dabanda loba, robe oyo to nango na ba couleur ébélé en fait. Ba couleur ébélé. Vert na ya azali, orange na ye pe aza. Donc c'est un peu ça. Ye alongwe. Pour ça la capture, hein, biso tozonge la te pardon. Na olemba. Yango yo. Robe na biso est disponible. Totika lineka na deux couleurs. Azana pembe na yango. Okola tampe na mariage civil. Pembe na yango. Okola tampe na mariage civil. Moni pembe na azana moi ba perle. Eza tellement wow, tellement kitoko. Pembe na yango ko boya ka ko bimisa zo saleté. Tapoter l'écran kuna. Tapoter ma maman bo tapoter robo 70K. Robo 70K. Yaka na boutique au sepela robo 70K. Robe oyo ça valait à 70K robe 70K. Donc ça na deux couleurs pembe na vert oyo. Okoki pe kolata ngona manifestation. Tapoter l'écran. Tapoter. Bando na ngana si bolandi ya mado mama nyonso mutu nyonso aza mama a comprendre que alobi yango avec douleur donc azana pas siti azoloba bongo botika kokota makambo kofingaka bana batu bana bazaka ba innocent bobundaka bino moko boswanaka bino moko. Merci beaucoup na bato nyonso bolingaka biso. En tout cas partagez les biso vidéo ou s'abonner ou commenter liker et aux malamu mingi surtout ba partage na bien partager na Facebook partager na WhatsApp et puis partager na Messenger. Tokutani à la prochaine occasion. Nzamba lola pambola bino kubimate sans otelanga j'aime et melenga vidéo en tout cas et aux malamu bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.